Bonjour, bonsoir, très chers amis fidèles téléspectateurs. Je suis vraiment tellement heureuse d'aller vous tout le temps scotché, branché pour nous causer là vraiment. Émission na bini bolingaka trop, émission na bini bolingaka moi mingi polémique show na chaîne ya makam obo vota chaîne obo ema trop Congo Suisse télévision. Il y a mon boss John. Mon boss, mon papa, mon patron, mon daddy John Simao, le cœur de maman Micha la patronne. Moi soit sokola 3 fois na miliki, moi soit kanga Suisse mobimba, moi soit bota ma Marie Madeleine abota ma la reine de Saba, bambote na bino na résidence ici ka bozwa milongo na libota na bino, sans oublier mon cordon, mon chef Salomon Mboma. Pas Salomon Mobala 1m80, Papa René Ipo, équipe technique tout bambote na bino, David Nyangou les grands réalisateurs Mobala Pembe l'homme sage bambote na yo ya trop derrière caméra Eric Monstre balobi Monstre ndé na kati ya Congo sur télévision caméraman na mbinga caméraman na chocolat soko talika li kofine yo mozoni maman sika nzambe ya ba caméraman bambote no soki bozo mona image kitoko c'est grâce à lui. Merci na ba fan yo ya Congo sur télévision na ningo bozara toujours branché pour na cause la mais bossa abonner massivement bozala jamais déci ba ba soutenir nga so na bossa na wana ko muta mabe wana nzamba olotanga ba ndoto bien te na butu vie na nga waiza peuple mokonzi depuis France na précisément na Afrique d'ici bambote na émission bozelaki yanga fier bo mona ki bozelaki na une émission oto na chaîne na biso lelo na yambela bino papa yanga fier yeyo na Congo Suisse en personne sans plus retarder nous papa yanga fier. Bonjour papa yanga fier. Bonjour China Rambo, bonjour. Bina bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde. Précisément pe biso awana kati ya Congo kwa baone so balanda biso na mboka na biso pe bao bazana bamboka bapaya. Bambote na bino nyonso vraiment na lela bino ya trop. Ah, papa yanga faire bando sekisanga na debi na lingaso benga China Rambo na mona eti la musanga mo babiloko mo ya nzoto et la musanga mo babiloko mo elalaki donc ça linga vraiment plaisir donc si sous China Rambo à personne l'ambassadrice de la presse kolo likambo nde yoyo. Bon papa yanga fier avant to kota peza na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo lelo to linto yebana nu yanga fier elinko laksani. Ouais, ça ka fier na ngai. Yanga moko ya mutu mususu te yanga donc yanga fier donc fier nanga moko eza kombo nazala vraiment na fier na yango parce que mutu apesanga yango donc paix à son âme mon vieux vraiment mon papa on a bien engagé vraiment mon papa le vieux dauphin sans souci vraiment molema na yepe mana kimia bisika o yazali donc ye mutu apesanga vraiment kombo wana ya nazala fier na yango. Merci beaucoup. Yanga faire la qui si vraiment combo na et puis à reconnaître papa après ça qui est combo et ça bon sans souci malgré tout bon artiste et comédien ba reconnaître ba tout cas so ba kufi so za ki fifa banga boya na yi bon papa yanga faire ko bete so maréchal ko boya maréchal wana maréchal y a pas kufi on ni sans souci so za même sous legi ngo meto ngo boya e mabe donc papa yanga faire avant to ko ta lisolo ya mozindo na biso to into ba parcours ya yanga fier avant le loko ma yanga fier o banda ki wapi uzaki le mbala moko pu yanga fier. Ouais, na koko bandate sana remercier na nzambe talaka ko lobisinga mo trop sana remercier nkolo o ya pesa biso pe ma vraiment c'est pas domination hein yo o remercier ka nzambe na suka émission na yo na kamwe ko to donc na bandanga na onte sana remercier nzambe wana batino so batulanda nga boko kanga vraiment misu to bonde l'ensemble vraiment to bonde l'ensemble vraiment ensemble nzambe papa nzambe mama nzambe yaya nzambe koko nzambe tata mwasi nzambe batonyoso ya famille na ngai na komishi monene na yo pambate monene na yo eleki koto ya pepe kale big show kuta kotere matin nzambe na komishi kombo na yo pambate ozalaka na bakombo ebele pe ozalaka fidèle na bakombo na yo kasi biso na mapangu tozalaka na bakombo misato moko ya ndako moshosho ya lupangu pe ya shuka ya wese nzambe balobi yo sala kana injustice te mengana kanga yo na ba injustice ebele na boyaka koloba ngo po ba congolais ba pasteur ba ko poisonner vie na ngai telle injustice ya liboso mwana mobali fo vimba tolo il faut boma njoto na ba pompage na mabende ko kima bambango ba cross mais mwana mwasi tolo na yezo vimba akobeta tari bendete il suffit abande ko kokisha 13 ans 14 ans komona awati ti tina bisike ko kende ko kwelela nzambe wona je justice te
ojo ba wese ya malonga obambika bambika na gombe na ma campagne yake pa na biso na bibwa ba wese ya ba le retour tiki o pousse ni permis pour retour ce que zongeli yo c'est la mort à cause des microbes scoropiques. Oh nzambe ozwi bisakana ya malamu otindi yango na ba gombe na ma campagne na ba bon vent okene na congé boy mwana ya gomba zo saka équipe serada équipe A yaka na biso na mikondo ozo mwana zo saka na ndeke sumbinye akosiri ba petit oh ba petit wane jama pe sikoyo wane insisticité na lobo na lobate o mona te nzambe na ngai kolo ya ona kumisika yo be justice suna loba sikote ne suka émission amen bandeko kasi na nkolo bomoi papa yanga fiande yanga sali libondeli na si libondeli wana ekomi na bandako na bino lokola bosaki prière to ngito zonga momuti alisona biso papa yanga fia parcours na yo avant lelo okoma yanga fia expliquer biso parcours no bandaki wapi na groupe nini ti lelo komi na yanga fia ti lelo komi na banifo ba internet tout ça là ngai yanga fier na bandi théâtre kaka na lopango na biso nanu premièrement ndeka to banda ko tala bakaka batu akala bandi pena batu kaka ne bando yo mwana vraiment ozala comédien munene yo mwana vraiment ozala comédien parce que na bando ko sala mo ba aventure mo ba partir ya lopango mais yaki ko koma na moment moko na développer on comme aventure développer na comme ko kende na ba journée culturelle ba zo bengisa na ba école OK yo sali mo comédie o imiter mutu tel pam oji mwa mukie ozongi suka mo bateki tunga mwa 50 fois pe ba ba chéri wana zalanga na mbongo ti na bi c'est que loko ngo vraiment ezali non et loko ngo ezali po edina 2018 kasi zaiki na tawa na sikona ngo komi odenda kasa basi mbango wana yebite wana yo mutelobi mais onga na yebi tangu na moni bongo to keisi go na église na biso to former groupe na biso na église former groupe na biso ba 2008 former groupe open na église penza pour ba 2004 ba 2000 ba 2002 ba 2002 2003 2004 wana ando ko sala non théâtre moko non auto suka ba journée culturelle ba théâtre ya ba salle ba nini ndenge mais pona ko banda vraiment théâtre pende ko filmer ba nini pe boye ba pièce mwana mwa muke to banda kyango ba 2007 2008 to sali groupe na biso ya église to sali groupe église wana pam netera boy bailinga marché moko mama pembele azoluka ba terre ba nini mama pembele les unis de la RDC mama pembele groupe les unis mama pembele yebieti donc il n'a même qu'appel numéro sur maman pembele très amusant très joli très fréquent donc à ces périodes nangali donc on a tikala wana on a bossé ensemble papa c'est comme na niveau moko to esu ko lunga pa maman pembele to sali groupe na biso tipinga balongi to bando le kapena chaîne mo quelque part kaka on a kacha Congo na biso oyo après wana nde na ye ko intégrer groupe ya nouvelle génération de papa ogi et bisika pe batu ba ki ko changa ka on a komi pe ko intervenir na ba groupe monsieur puis na banjonjing na parcours moko vraiment ya mulaite soki ndenge ni te men ndeka onzamba sala ki na tango na ye ouais papa yanga fiera ke na ye ba caméléo te to ba nini te akene ma tout droit obido ka lekine kote musu pomba la moko mais papa yanga fiera lobi ki okende ki mulaite mais pas chic mon mukad na banda ko mono banda ko leka pas chic na mais otangete na parcours no ya monde chic eza parmi bato yo ba salipe ke non ba batu ba changaka na monde njonjing parce que azali c'est un producteur azana groupe ya production ayebi place nga na banda osala azalaki na groupe mona kenda ko tourner ba bengisa nga bisika na kutana na chic a sepelaka na jenanga nde salaka ke non a benganga pe na grand art tu vas ko sala ba film ebele vraiment je na sala ba film ebele kuna na grand art et à partir na yango pe ba producteur monsieur suna ba bato monsieur ya ba site monsieur soupe ba yaki pe ko changa yi kalisi sukoleka donc yango wana. Mais papa yanga fier to ngito ta vraiment na mama na likambo na biso est-ce que question nga na ko tuna yo ba téléspectateur bazola na biso za prêt ya ko répondre ba question c'est yo ba réponse c'est ça yanga moni eza lokozo tuna nga moi na kala to yebaka batu banda ko linga soso mingi zalaka ba banganga mais lelo nambasi
na banganga banani bakomolinga soso mingi China Rambo oye bate ekobaka poulet mayo oyo mwasi na banga poulet mayo donc nakala to yebaka lisusu bampuku nde babandaka kolinga lidusu mingi mais lelo na mibale na bampuku banani balingaka madusu mingi bampuku ezaka mpona makelele pa yanga fier lidusu ni yongo yebisa biso wala tuna bana mibali yiposa mwa mobali lidusu ni yongo na tuna matondo miezi na kata France ayebi matondo miezi veut dire oyebi yango ta ba mibali na bampuku banani bakoma kolinga madusu mingi do bampuku bena mona mpuku bena ko batemne na makasa moko alali ne azo kipe lidusu te mais au mona David ko la muka kana na tongo zo muka dana bule lidusu ni non David ala mukela wala fotu na yemo te na moni siko ke moni na beli na sayo question na liboso ke ba question nyonso no ko tous après on répondre nga te question na nga moko c'est bon ba question na ba bébé na ba mama banani ba balinga ko sisé mingi banani balinga ko sisé na ebite balinga mabele mingi banani na ba papa na ba bébé égalité comment ba papa on lingila ka ba bébé pas yanga fier ba question nyonso na ko tout nos journal lelo aux après prêt beta bino mutebo na émission na nga yo bangate pa yanga faire to woni parcours no nyoso sali lelo na monde ya armée ozaki vraiment na succès te pona nga ozaki na plaire te banda solliciter mais est-ce qu'on a moni qui pona nini komi ko bima lokolo o carnabilo kwa vie de l'autre tandis que vie de l'autre en vie ouais c'est trop dire ce qui yo lobi bongo vraiment et ça c'est trop dire vie de loin ça ngana obi ngaye aza icône ya comédie congolaise donc tokoki koboya ye te oyo koboya ye vraiment tanga mona ko telemela ye mais chaque fois eza question toutefois eza question oyo tuninga eza peut sous par rapport ya constant na yo oyo sala eza par rapport ya constant na yo o sala bon ngana na yebite ngape na okeno na tala na bandela ko tala na ba image nanga na tala vraiment soki ya solo eza neti oyo lobi wana na ozonga sur na micro na yo na répondre yo yo mo mbola za ndogito ni nango yo penzo sala ba film o sa ba cinéma na yo o mona ka aina yoko na zera na kapelo na théâtre papa ogi na théâtre papa ogi fait nango wana ozo beta biloko a vie de loin okomi ko saka mamloko a vie de loin parce que moni ke makambo bande ko sa tonalité na yo d'abord il y a vie de le mobile bon tonalité amonde tozalaka boye to imitaka bakoko na biso to bande ko na biso bazalaka na ba langage facilité monde ozawana olo bandenge moko na petite sœur na ngai pona ko flatter yote siko yo na petite sœur na ngana nana zo imiter moninga on est makambo petit sœur to wani sasko ma o makambo ngana question na otuneza makambo ozo imiter vidéo parce que petit sœur no kota zo lo banga na mona été mais soko tali na ba film na yo ozo mona ki ozo lo ba paka ndenge mona vidéo mais na kama soko bozando ki polo bi poko yo ndo yana ko suite ya mbobo pele poko ko budele biso ko suite alobi boy na ko na tala ba image na ngai soko mamba image no pesa ngakanda vidéo leti ningo tala na fosa est-ce aussi ya na tuna no est-ce aussi plan ngo imiter on dit que vous avez mis à ma bébé on dit ma baba to bo mise mito idola ni yoka moni China Rambo yo folonga China Rambo ko mane China ya rando moni moni na boy tata wana te c'est un vieux ko ba tata wana te lo ba vie de loin c'est mon vieux propre parce que to fandara to solaka dernièrement to tourner film moko vraiment singa petit nanga ça va vraiment na la na kabinda na monaki vidéo na yo moko ba pandi mama biloko assez en tout cas talaka donc ngamoko na sekaki na bisaki merci vraiment avec le colondimi petit na yo bon c'est lobi wana après ça qui merci ça va petit na ozo imiter nga mais ozo mo gogomo boete parce mais awa na TV o balon ka bon do boy na vie de loin so eloko wana nde atika ina ko yebisa nga ngote ka okay petit o imitaka nga to ni na atika lo yebisa nga te bana to kuta ya ona mosko na zo kamwa ah c'est le qui mukola boy ni ko yebisa siko preuve ne image o uti ko tourner tala no image to so no image fidèle téléspectateur bana ko ngosu surtout to la no image ata une minute. C'est bon, continue. Tozongi, wana peka boy vie de loin. Wana zo tourner o imiter vie de loin kati. C'est qu'on a lobi nini? Bakangi. Moninga, na oche bisayo, obinanga par rapport ya
ya babiloko nazwaka babiloko ya vie de loin inspiration nanga eza yanga ya vie de loin eza ya ye mbala ko zanduki te nzambe nanga ese nga non na solo mosolo inspiration nanga nga eza yanga yanga ba utiko binga ngasikoyo ba utiko binga ngasikoyo bapanzi mama ne bino biloko nyoso se musina nga ayo nini ya paso eza na kapete ba poki ngo nini muskope biloko a video le mazoboya kaka okindoki te aye koloba omoni bakisi nanga za na kisi ya bakisi na omoni obimisi ya video le nyonso olobi ya Charlie ata yo mo vraiment eloko wana vraiment ya Charlie ba bonne guérison papa eloko eza ya nani eloko yi ya nani omoni papa oyo ya Charlie c'est un bon ser na nemo ko sakate ngandi magaye ni maketo ndimi na kuzo zo zalo kwa mpuko zo lezo fulo zo ndimi na kuzo ba ke biloko sala ke ya yete to za pe quand même ayebi ke na sala ka biloko ya yete okomini lateli na yo kaka ya video lwe ba biloko video la sala ka bongsa moi kilo yo kaka yango wana mais la te vozo boya video loin yo lobi na nga nini moni papa ni lateli na ba inspiration c'est deux choses différentes na s'inspiraka oyo ngai nazali na s'inspiraka video loin te oko balanga tansu oh la taka ndenge mo na vie de loin ah to ka ngope moi so la ta lokwa ba cheli penje izana ngote est-ce que akenda tambola tata ba cheli ne ba la ta po ipa banda ko la ta bongo non donc c'est coïncidence kaka c'est un problème de coïncidentiation une coïncidence personnelle et c'est là qui a fait que toi tu me considères aussi comme un tribalisme. Oui, mais là, comment comprendre les artistes et les comédiens des années. Les lois moni pour abima, il faut qu'à imiter mutu moko boye pour abima. Mais aboyi, vieux Charlie, vieux nanga ya katimini, ya correct na coupe mobimba, balalu ba yankela yangani, bambote na bino baboyi vieux, baboyi preso na bino. Mais ce que na parcours ya matonye na direction ya bo bete langa mwana mobali, pa boyi vieux na bino. La loi yebi et puis bosani balox pas yebi mutu nanga balox ce qui ezalaki bongo mais balalu wana balox wana tato kutana na bango bangai pe ba yebisa po banga ba bombelanga te bon vient na bango patron na bango yebisi bango te abwa kiswa bia botika ni lo to nga imitenga pa bima lelo a imitenga siko bana ni ba yebisi bongo na regretter fait sur le ba bon na regretter ça ko solsanga ka na mbebo alors barabongo te ra mona ke bokuta na vie bo vie te er bokuta na vie vie atali obo ya biso te ke na tuna ki question sepela to ebite a bisanga te lote mako mona basaki ki mukola biti nda za boya non il s'en a été qu'à imiter nga atiki soka non na yebeli na makambo wana te na yebeli ya Charlie na makambo wana te aza vraiment mutu ya batu donc bana poto bandima et partout dans le monde bandima ye biso tozoya tozolanda kaka ba trace na bango ha tolanda kaka pesa nga bi bana ba conseil vraiment que na soko moni mutu na nzela ezala yebana comédien o ya yebana to ayebana te apesi yo mbote pesa soko pour moni pe doyen koleka yete pesa mbote yango wana ezali ba clé ya réussite oyo vie apesa ngai donc to sala ndenge nini biso oyo to zobima na sima na bango to koyi ko boya ba vie te parce que ba banzela ba bongisi biso banzela et puis biso pe tozo ya merci kana ndondi wana donc nandimaka nanga ndimaka batu na nyoso ya ye par rapport ya ba inspiration ile lo boya lo to beta sito boko ndoki inspiration de na boyi oh même il fait jouer parce que na boyi par rapport ya ba inspiration parce que moi je joue des yanga fier na swagate vidéo là qui ça vidéo de là qui merci beaucoup yanga fier ça vraiment très intelligent dans une question na tournier ya Charlie comme vie de loin yanga fier aboyo yo ko za na ko ba yo ndimaka batu bandimaka ote mwana bimi na ndenge na yo mwana bimi na tonalité na yo mais lelo abosani yango ezara ngo tonalité yo bien inspiration na explication na vidéo alobaka inspiration na boy na tonalité ya vidéo na psio nini na psio par rapport à tonalité ne toza boye nzambe asala biso tozalaka ndamsusu omona tamsusu nani ndongo za china rambo boye na tso biso lobaka nde mona leki na ngai ya mwasi vous comprenez ezaka ba coïncidence oyo ekutanaka j'aime bien mon vieux nalingaka ye trop eza bato misusu balobaka pe ke non olobaka pe lokola sundiata olobaka mais à l'époque quand na bandaka musala na ngai na bandaka benda koclasse bajo wana nazwi bidibidi nazwi sundiata nazwi fe tito nazwi vie de loin na bandaka kosangisa bango sangisi bango moni facilité osangisa bango moni ke mpona bima mpenza bien fo nazwaka vie de loin moi ndozo rêve moni vie
vie eza na mambo ebele vie eza na makambo ebele ko eza na bato mpe bajouaka ata mosusu ndenge oloba wana bajoue ndenge mona ve na nga Charlie na bainspiration ya vie na elobeli ya vie mais ntango mosusu mpe bayebi bango te kobima koyebana ezalaka te koyimite mutu eza nde ozala nde na makambo moza mwana lititi na yo mwa kisi na nde ozala makambo na yo mwa kisi na yo mpo bino bokoma bato bakisi mwa kisi na yo mwa eloko mona sala olemo esala mwa ji bato balandakalandaka na mobongo tomoni kobima oyo eza na makambo koyeba alors on a beaucoup souffert à l'époque osala pene eloko moko boye pene obeti mpe eloko mwa makasi me moto atia yango mpe ka te ekeli pena nzadi pene obeti pena libanda mais nzambe asali sikoyo grâce lelo oyo ezala lobi kaka n'importe quoi eloba bato ya poto kuna bato bakangi okoyaka bapanzi mama biloko ase kuna bato basepei nango donc eza facilité okoki nokoyimite bavie wana eza te ke yo nde okomi vie de loin je comprends eza nde sikoyo likambo nde sikoyo mwa nzambe avanda na kati ya linzako nzambe avandi na kati au nom de Jésus nzambe avandi na kati nde avanda na kati ya linzako oyo ozolakisa bondoki na opona ozoba makambo ya nzambe ozomimonise yanga fier nauti priere nauti ngomba campus na bimaki 5 ya ndako na nga donc succès eza facile te moi 2 personnes 3 personnes batinde ota moi 200 oh moi 300 oh neti boss na biso na Suisse John Simao ndenga lakinga avant akende Luanda wa akotindela nga quelque chose ya John Simao donc mobali ya capacité nazo sambela kaka lobi nazo songa lisusu ngomba nzambe alongola 6 mois na bambula nyosho bato bafandi na Suisse abakisela yo wumela po Congo Suisse pe e wumela asimba penza libende merci beaucoup yanga fier oboyi penza video la pas que video la na côté oboyi video bimano ne loka video te mais ba video ezola kisakaka ki okomi video les base pe bazo la kaka ki azo sala ni mona video loin azo mapa lokwa ndenge mona video loin yo bité munyo se monika so sala lokwa boy komi video loin ndengo uti ko lobaki fo bapanzi mama dezu donc na bino ba artiste komi po ba otala mabe ko bandoko ba bêtise bapanzi mama biloko biloko ase donc faut que eza bêtise te eza nika biloko asa bon ma papa o mama te kaka na sie na zandu bapekisa bango batekaka koto ya prince wana ndenge basoda bayaki bapanzi biloko nyonso ya se moni c'est dernier temps na travailler sur la thermologie wana eza lokwa kina nga na boka bikolo alipo mezo yate okomi so musicien ba comédie musicale no beta featuring na Stromae yango nazo préparer Stromae musicien ba musique comique oya français wana soki belge wana donc contre zo ya kala mingi te donc mama na bindi ya kenda angola kala azonga na kini yoka ndenge bana quartier bayambi mabindi aye so yoko lobango bêtise yanga fia mabindi ndeni mama na bindi so aucha ngola kenda songi yoko yambene bo yambaye mama ye wana yeso o yambene mama na bindi mama na yo kama na yo bindi so mama na kenda ngola kala yekin yo yambaye mabindi aye yanga fier vraiment en tout cas on rebuka nga panzi bo skize biso ko se kapeza la kapé moi pour na santé quoi yanga fier lelo to moi obimi na tonalité ya vie de loin okomi penza ko cartonner lokola video le malgré tout yozo boya mes vidéos et la kisi okomi solliciter un peu na ba télévision na ba internet tozo ebate et c'est rapport na ndo nani na video lo bien linzaka na o ndenza babata mi na katu bien ndongo zo kende bangomba bangomba donc moni oyo yemo ka lobana nga je merci vraiment pour ba conseil alobana nga yanga fier omoni étoile ce que kutio na musala étoile ce que kutio na musala yango nde pesa kambuma ya malonga vous comprenez oza non étoile mais so za na loko te ona musala te kati na yo oza lo peli ba sali mo 2 mois mo 3 mois boye po oza na bagage te mais so za na étoile oza na bagage o mona ka ke no obando ozala kaka en avant et puis au bando la solliciter c'est ça ils ont mususuté nzambe kaka na étoile na musala c'est ça où tu te soulever les bagages otangela école na yo ya arwapi aussi ça école ni na inao to wapi
le balango mo pa opena nga vraiment so na zalaka mwana ina vraiment mais na yebité vraiment donc na tangi na nga vraiment art na tangeli yango te tozaka na ba art moko ya ba don otobotami na yango mais nga en réalité je suis naza géographe naza environnementaliste donc na tangeli nde géographie gestion de l'environnement na ISP Gombe wana vraiment biloko nga na tangeli na classe bon oh ya théâtre yebi kaka telemeza ke loko moya makila na musala o na tangela kutu yango wana temte futela nganda ko kaka musala ya théâtre o yango tangela na oteme obwaka no ka ngunde amena géographie otangela ko ba classe belé landa no ngote donc tala ba minerva le belé mama futa ta ba parti de ba récit mais et futa na ngo eta moni ke monde a refutie mwanda banda ozala e moko bomoni yanga fier wana ikiye e moko bomoni na école moko ba sekisa sumo ba 100 fois ne ba bwakeli e moko lelo ba 200 mais lelo futie yanga fier bine epole le babiko mabeko bomba atangela na yango ti ezaka likaba do makila na courage na nzunzu na oka so na bina tanyango même maman na ngatanga otala walo bana na kosi seke na kosi baboti na ngana manke ba parana nga même grand frère na nga nene wa nzambi na Lille na mama katika lemba na mama soleil tel cœur telle figure so ba moni vraiment ba yokinga na zolo ba makamba boye ba mona pecho penda kosi grand frère na nga propre junior bondele na kacha Dallas na États-Unis kuna soka moni vraiment na zolo ba buzo ba bongo au ba pena ka pecho comment le kuta depuis quand donc na tangeli yango te na tangeli de géographie donc so ye pena na makamba géographie to vani moi pembe na ko pesa yo pe na ko lakisa yo mo ba biloko mususu ba climatologie ba potologie ba pathologie ba biloko moko donc c'est ça. Ok, yanga fier na moni komi ko ba polele okomi opesa nga mwa ba inspiration moko bwena beta ka tonalité mbala moko mais to doser to beta biloko na pa bien to boma na penza bien rester branché en tout cas ko zapete zaka ndo za bongo ko zapete po makambo ne bandi pe komi ko inda yanga fier na monde théâtre nani penza bangisa ka omoni ka sala succès kala abima kala lelo paso atibino no so mona ta ba bo jouer table mo ba bang na monde théâtre ba génération na bino ni pa lengisa ka azate Azate. Yanga fier. Toi qui es un leader Pomba. Voilà, c'est mon ami, hein. C'est mon ami. Bon, tout ça n'a pas ligné mon côté. Donc, on a effectué beaucoup de featuring ensemble avec mon collègue Pomba. Donc Moutabank Sangazate. Pombo côté lié pour moi masula kate moi na chiki mon TV Pomba zalaki moi. On dit Pomba. Pomba ndimanga avant toye banana ye. Te côté les ça moi na chiki. Non, moi ni to sala kasambla te. So muta ndimio fo ndima boya boyinga ngape na boya ye. So boyinga na boya yo parce na lela na poche na yote na la mukila na mushi na yote na ndaku na yote. Mais to lo basko ko boya te to bana monde arna bang sakolo ko boyi Pomba disco pululu. Manai abangisa wote ko bangisa ndeti ndeni mutabangisa mutu toke muteza mutu mimi bon si disons mutabangisa mutu za ndesi mikolo batu babangisa biso ba kuluna bino na lichette mono zo banga poko obeta no comédie ya ndenge nyonso loko za nango lichette te loko za nango munduki te na ko banga na ngango te pe ko zokisanga te ye ngana oyamba na opesa nzambi na ngai na nango so pesi na pesi ngazala teke no na kangi maboko na ozela ka mutu apesa ngana yambaka no ngaso pesi na pesi siko yo biso ko pesi ba artiste bele ba mali boso no o lelo moso talobite via na solo la ka via na pa bangisa nga toke na fiston sai na respecta bango badwa te na bi na ko bangisa na monde art na ne ba tebo scénario boy fiston sai ko banga ndeti ndeni yango de mamuno zolo ba ko banga wane za mabe ko banga babanga nzambe wa ko botola yo pema muta sanga ba comédie za nzambe za fisto saïté za ni nani na scénario pa batie yo na saï pa bo saï wa bangi sauté ko bangi sauté on va jouer parce que mosisimi yo kono mutu so ko mosisimi likina abangi sauté no chotuno awati na karato yebaka mabele zaka po bana mingi ba lo bana wana place zo sala rapport na mo ko ta ya saï na mo comme so banga pour na saï vrai grand frère président saï vraiment en tout cas na ngé pe no président engai bank sanga te vraiment na Congo na comédie vraiment mutabank sanga zate parce que na zo comédie ya mututé na zo o yanga e utaka na kata mutu nanga na sepela rande na ba vena ngande ba jouer ka vraiment bangi saï la bio sepela ba vele bunda ka pa mini saï ye o uti ko boya pombo ni meko uti ko boya poule comme na saï comme yé et vie ba na sepela kala ko je ko poule na boyete je suis to le kai da pa ja chiko vie saï kaka
na boy ne ko banga moya ko banga nde na boy na loba na français je refuse. Viens ça y. Yanga faire à boy yo. Maman, moni ko yeba na tana deux personnes ça problème. Il y a des gens au banga tam su mutu mobe ana ba comédie naturalité. Mais ngana na comédie tam su ya nzambe. Ah, so na so na comprendre bien ce qui vient ça la comédie naturelle. Pour tout ça mettre dans le kamasa inde zo banga. Oh, président, c'est pour la on va publicité vraiment bien. On va publicité bien. Viens pendant qu'on publicité na go banga mamke. Eh, c'est qui théâtre ça la bien publicité comme ça la bien. Viens ça théâtre ça la non sous bien publicité ça la. Qui passe sous théâtre, qui passe sous théâtre. Ah, yanga fia. Maramozo lukoko kango. Obi ki émission fait ça en temps. Bon maman nga pas otala ngote. Como manquis ko vese na kata TV. O como manquis ko sai na kata TV. Sai se pessoa moni bongo sepela. Ta apela banana e. O abimisa. O lo batie sai na la die sobe. Zela malembe. So ki batie lo vie sai na la die sobe ba obetana ndenge na ndenge me ba bimakala. Jusqu'au socialité. O lo biki na classe ngo ya théâtre tangi la ngopete ze makila. Mais vese soto la neli e mopeke atangi la classe. Siko yo boya vese sai. Ba bezo makasi na ba publicité. Publicité ni ya sai se lengi sako. Moi lo bank sanga te promesa nini. Le promesa boye. Lelo ndeti Luanda basalinga invitation pona kende kosala musala kuna na Luanda. Siko yebisa ngai. O ezake non eza ta mususu ba congolais te mais eza pena ba shungu vraiment. O ba beke non o garde pour tout yanga fiero. Vous comprenez? Ba bengi ngai. So na so invitation tele non na muto bangisa ngai te mais na sepelaka na batu nyoso basaka musala na bango bien. C'est tout. Ça c'est pas voyage ba moke bela kenda ba Afrique du Sud tout ça là bon surtout que na ça c'est na ba jeune garçon lelo exemple vient na biso José de Londres ba ngisa ko pété na lobi kaka longola na yo ko banga wana ko banga vraiment eza trop dire mona banga no bipsanga no banga ndeti nini bipsanga ko banga ngoyolo bana ndenge nini na ndenge so ba tebino na scénario bini na tableau ba tebino bo jouer boye penza o mona ki muto na mona forcément boye te fous eza na ngote no linga ku na jouer bien so na jouer bien na marquer. Il peut ça peut bien pour nangai. Ouais. Conseil bien faut qu'on dit marande. Na bo vraiment ko banga. Ouais tete ya fie. Na comme so tete makasi boy te fait kaka to internet on. TV te pour muta futela nganda ku azana ete. Muta ba ko ba inspiration azana ete. Ako ba ko mamila basa poto na bino assurance. Vidéo kaka. Retourne à base. Ayo boy ça yo retourne à base. Viens ba bete na fruit d'ici de ba Zulu, ba beta vie ba combattant. Arana kanda ona ti lelo ka mutu mako le kana te voir boya e pa beta e kana ba beta na fruit d'ici. Là ça n'engage que vie. Mais non bangande mutu te. C'est bon yanga fier o sepila ka penza na nani na monde na biso ya théâtre lelo ezaki na théâtre na sepila na mutu etel na théâtre na sepila na mutu boye na ba scénario na ba film sepila na mutu nani na sepila na batu nyonso o basala comme ça vraiment bien tous na bato basala vraiment boulot na bango kitoko donc mutu nyonso sala comme ça malamu ngai vraiment na za fanatique na e donc nde tote koloba ba vie nanga ba vie to landa ka na basima. Ah, va de loin, Pakaloui, Sundiata, Bidi, ça va vieux, ça va concert. Personne kaka, Sundiata. Quelle cité aussi t'es Sundiata? Déjà, Vanda, déjà, Bangonde, c'est pas président Lombe, Bave Masumu, ça c'est belé. Comme le coquille au bunga. C'est belé. Et c'est encore il a ça, c'est un no boy no tanga ça. Oh. Nous avons problème de venir dans ce c'est vrai. Ah boy qui da ça va net ba verser c'est batanga sou bango. Na soni batanga sou bango te pour bango déjà abomi pepe na TV. Yaka fier. Ba fan nyoso ya Congo sur télévision bazaki vraiment branché pour na kolanda yo. Ba misu ba fandi wana bana ba stressé belé na ba kayu ba travailler à 10 heures à 10 heures à 10 heures ba compagnie kidi bana posa ba mona moi yanga fiera simba mona ki yanga fiera leka ki penza o temisa ba char de poule o boma biso salamu eloko mo mi kono zo linga shuma kamba ko sexate na zo linga ko pesa ba conseil na masolo na nga na kuzobeta mikolo eloko moko izo le karakati ya biso na congolais awa c'est un problème baba un problème un problème hein une différence ni za na kati in na in o chango mi bale we o chaka in donc si na rambo yanga fia so ba mo ko tsanga su de
ba jeune ya choix lokola ba David soka moni jeune fille moko boy na quartier kabela ka yemingi to après ta tension na yemingi pa na ye ya kanisa nini pecho sa nini akweyanga ashopanelanga akasabala na bakiki na yewana siko eje likambo sala mleki biso na mikondo mwana mwasi moko ateka kabitabe ye akomona ye fanatique ya mwana mobali moko ya kwena biso sio azole kana bitabe na ye ka boyo mona kabeli ndeko na bitabe sako somba sani ni kobenga ye siko tellement comment qui débordement de partage les bananes mwana mobali akomi sikoyo ko s'intéresser na ekabeli wana akomi ko beta masolo pa ba camarade na ye nozo mwana mwasi oyo akabela kanga mingi baninga pe bapese ba mauvais conseiller bapese ba mauvais conseiller tango bapese ba mauvais conseiller na barabike non ndinga za wana c'est que ba mauvais nini conseiller c'est que ndinga za merci nzamba pambola yo non sambela pona na suka ngapi no prier pona amen cher nzamba za okay tango bapese ba mauvais conseiller c'est que kufi yo kaka c'est que ndenge za wana donc linga ye lobele kaka za mwana mwasa ko lobela yo te yo lobele ye kaka cheli toy mwana mbala bota courageuse te aboti ete ndenge bafana bazo sona ngodinga mwana mwasi pa zeka ba nani yango amune bi ye wana mwana mwasi tanga moni ye kaka yembara moko pa bitabe mwana mwasi mwana mbala jo autorité donne chi à mes amis apesi baninga mwana mwasi ba ndio kende baninga siko bakomi ko pousser ye landa ye chela ye abengi mwana mwasi courage nyonso mama ayebi ba arte zo sala wana za ba arte d'amour ngo kabila nga bitabi wana za ne loko moko toucha yo mais loko za mwana mwasi okoka koloba te mais tika mokano na yo ekokisa makaka mwana mwasi alobi tiens papa pona yo ndenge nga na kabila ka yo bitabe bongo c'est que nga nasina kuya na bolingo na yo pona nini bino ba jeune garçon ya congolaise bozala ka boye babika tina nini yo kabila ka ye bitabe pa baninga siko ba courage ki base courage ki alabi soki omoninga na kabila ka yo bitabe po komona yo démarche na yo elongi na yo eza ndenge moko na makaku na biso oya uti ko bunga dernièrement awa donc so na kabila bitabe na zo mwana kwa na olesa ka makaku na olola na stress ya makaku na biso non deko sa yote bitumbe banda wana donc bande ko bosala ka makambo wana botika yango eza lokola ndeko nanga nani JM lokola za bote bonga mona fille moko boye ele baga bana koliaka munwa ka lobaka non fille yo akufelinga nzanda moni lokwa makaku sala attention il faut faire attention nima donc c'est ça vous sala attention nani bianga faire betla mo lokwa video lembango to beta mo tonalité ngana yo opesi moi biloko moka ndo osalaka lokola tonalité vide le to beta tonalité de beta loko moko po loko beti beta ce que lo mo ba ko loko vide le mo pina kadi et ko tate mais na boy polo balanga ke non osala ki boy non lo bana na bango salati les premiers années nini jo pousser ngana ki ne ko poskile premièrement congolais ata mutuno na sisi classe te na eloko yezo salela babandaka déjà ko pesa ye identité ya suka ya classe na ye mwana bandi ko sala médecine ayebite soka ko kata na 6 mois mais na quartier bakobi ko encourager dorta ndenge moko penanga nazo kende na sena nazo ko prostiler ata ba voter ngate kombo ekotika la kaka nani honorable donc yango ne sene belia bato bazo postuler pour ba voter bango te mais bazo postuler pour kombo kaka etika na famille que honorable azalaka na famille wana donc c'est ça me perd tout de plan franchement siko conseil ni ko pesa na bande ko na biso ba artiste comédien ba komi ko postuler l'auto soutenir bango to soutenir bango netinga na ocho biso na tangi na ISP Gombe na sali géographie gestion de l'environnement tout compte na gomona ke non esengi ngai nakende pe tamusuko tia mutu place moko boye ko sala ke na défendre pe musala oyo ya biso parce que nga moko na yebi souffrance na ngo na yebi passe na ngo yaya kolanda batu mingi to ba mona ka bimina sake yo na ke ko tourner to mona ka pe makambo ebelela ba tournage msusu o mona anti makamni makambo ezebele surtout ba tournage ezalaka yaya longelanga nini to ko sola sur place ezaka mitu passe
ezaka mitu passe ba tournage misusu ya ba 3000 ezali ya ba $5 ezali ya ba merci pe ezali misusu omona ya ba merci ya kaka donc o bazo lenga ba internet o bazo lenga ba télévision donc ya ka ata journée 2000 ha mona kaka non la visibilité ya ya le kaka visibilité donc et si comme l'autre ba bengo tournage ba peso 3000 ba peso pe merci bon nani komate mais ba place misusu na Kenya na mona komela pe bato misusu mais appelle ba tournage misusu ba ndesi ba master misusu la mutusu mais abenga biso déjà bien avant ya carburant kaka ezali aribi ko ya moi tant sur na moi catch ya carburant kaka ezali tant so moi quoi le bec déjà carburant ça tend de tant sur ezala 5 litres moi tant sur 1 litre yo moko ebe de que master so chaque yo déjà bien. Donc ils étaient en train de ba tournage penda ba Congo Suisse penda mo non hein ba sima openda bon ici moi 50 na ye moi 100 bi que aux la disponibilité ya nga fier et ça vraiment donc no ba na ba place nyo sauter et puis bisika nyo sauter o tu ko belo mo ya nga fier que ba tournage musu pesa ba 3000 fois o yo sur mon nani na groupe ni mon président mo pesa mutu 3000 fois pour na tournage moi attends na lobby et ça nango eloko te vraiment donc ils a baza pende belé bande ko nanga msupe bazolanda nga tanga no ka kongo mbasi mba pesa ba 5000 francs mais bo pesa ba 5000 francs ndenge china ramba lo bo pesa ba 5000 francs mangani na kombo bo pesa ba 5000 francs OK yanga fier to chiter vraiment na émission na biso 3 mabanga na yo numéro contact to si ça na émission pour to chiter. On appelle si vraiment mbota trop na yemoko banque mondiale master nga mo na Canada ba bi Congo fula donc to sola qui déjà na beta ki pe li solo na l'homme à neige stema to sola qui déjà toujours na Canada na pesi pe na mbote li susu vraiment na persi liboma balbi mona mobalo azo simba vraiment Europe mobimba vraiment simba mina yo Percy Liboma mbote ya makasi na ye moko grand frère propre Junior Bondele na kati ya Dallas mbote vraiment lisusu na zongi vraiment na kati ya Paris na France vraiment matondo miezi grand frère propre ba décembre yango ndeka to sola ki wana vraiment ya nene wa Nzambi mama katika lemba na kati ya Lille mama na Divine Keren na winner vraiment bambote Mère Soleil l'américaine mutu keza na pan nazo tambola makolo mikolo poto mbule zo beta mère sala ba solution telle figure tel cœur Mère Soleil l'américaine mère vraiment na lobby vraiment yemoko vita di kando nazo ya Luanda babisa yengo za na Luanda oza suna Belgique te za ba faire mikolo na Luanda enfant mystère vita di kando za ka mingi na les boss la kadi boss pesa déjà vitine de pas ya gérant la dimambo makuna na bandal fona l'exactement une semaine mo na flat kuna muta pesa venir di mambo ba valeur somba lopango abuki atongi immeuble boss la kadi na kata Finland mama leti lengo na kata Finland ba bi cameraman na Bogar David comment na mboke zaka David nyanguna nyanguna azala kombo impudicité David nyanguna na obaki mwasi bala David Nyarenguna oki ma question na ngoba poza makangu 7 na poto poza moste olobi na poto poza moste likao na international na ta répertoire son romona aboyu otala émission ya baboyu mais a fa to ba émission tu ko ebisanga ke mama nyaka ya aboyi ko ya kimanga ba vote ngaza songi na so da mi kande pa vie nga waisa peuple mokona kata France précisément na Paris apianga mikana za songi no mona ngabo saka bana Luanda na zoya okimi question wana uti ko ebisanga ba mama nyaka ya aboyi ko ya pona vote zo salima simo koso za na mwasi te na poto pe mama babi mama fa suka kana balcon ko tanga te mama suka kana balcon vraiment parce que za wana lela o ya trop bisou na o yango yo bana Luanda na zoya vraiment obrigado taben numéro de téléphone obrigado taben na zoya le 15 décembre donc babi ko yinda Luanda nozo publicité boy so zaka féliciter le Bumbasha ngeza deux fois déjà deux fois boss yi braza non nakenda ndete matali kibala wana kenda kisanta nakenda nyoso masimani ba province na biso na masim mataku mayo nde nakenda mataku mayo numéro de téléphone numéro de téléphone nanga batu bazana bango déjà bon baza bazana ngo kaka bazana ngo misu bazana ngo te blitz ba fidèle ko ba téléspectateur ko ngo suite ba abonné biso bazana ngo te misu ba biloko yo salia wa ndenge boy pino vidéo loin ba ko pesi mo ba remarque boy fait ça mo numéro de téléphone zo banga sasa zongo asala numéro na pesa numéro de les gars de la vie na oyebi ezaki na
na mwana mobali moko akufelaki te pesa numéro lingo sa mama ningo sa pesa numéro na obanga mwana mobali moko akufelaki yaya azalaki siko liboma ebembe bimi azolela ulekisangeli ngende kunanga ulekisangeli ngende kunanga bat loko azaki liboma muta ko croire na ya zate bazokanga ka ye toi tu es folie comme ça tu veux voir la figure de Morma mwana mobali tu es folie comme ça tu veux voir la figure de Morma bazo empêcher ye non quoi ye alobite botika ye azande kona ye amona tande kona ye yasuka batiki liboma ke tina serkei abandi otala ka elongi boy abandi otala elongi boy abandi sikolela na mona nzoto ndeko nanga na mona nzoto mobimba ndeko nanga batu baboy noko liso ye no bo fungolela ya mona nzoto ndeko na ya suka lokola ao déclarer moni elongi amona pe nzoto ba corbillard aluba fongoli mufinuku atali longoli drop ne muwe atali azongisa tebwe obiki na kanisa ngo ke na bilamba na nga ndenge na ngana longolela ye motsiko azaka liboma ya nga fait confiance il est toujours folie alors obiki na ngana longola yo bilamba yo kende mutakala pesa numéro de téléphone plus 243 89 54 82 256 bandilon plus 243 89 54 82 256 donc yango wana numéro nanga ba obazana nango bozwa insulté ba onde bazana ngo tende bazwa vraiment Congo Suisse tokos apesa libanga te olia wapi apesa libanga te posa zéro to ça prier ensemble on va prier ensemble merci beaucoup na mon boss mon papa mon daddy mon patron John Sima ou le cœur de maman Micha la patrona la reine des Saba moi soit kanga Suisse mo masokola 3 fois na milika okoka mambo luka yo lingo kokon oko supporter oko kati équipe technique tout Montréal David Nyanguna balobi ambote to derrière caméra balobi Eric qui monstre nzambe nanga abakisela suba paki eko mebele pour erozota mwana nzela na caméra mangai babanga kayo amekili kofi kao sans oublier mon chef mon cordon Salomon Bobo mobala 1m80 il batala yekabu na dingani bali batala ba boy cordon na mona vile Thomas le coffre donc ça vrai na ça déjà constant wana chef nanga wana chef nanga to bunda na plateau Thomas le coffre zaga vilain c'est un bogar c'est un ngambe nyar donc allez ngana mulai 3 fois oni bakorote ni no banga e pwede kinga mulai ndoki bora ndete mutuna apprend mémoire hein ouais ils appellent mon compte abel singa mutu en tout cas péter nga vraiment à ce qui se bibino na ba palais mon cordon Salomon Mboma bambote ya yo bambote ya trop ceux qui musala les autres sale makasi ceux qui moi là aussi mamandu ka solo ba toujours ba grâce na yo papa René ipo bambote na yo maman doka simbui bambote na bino ebele bozala ki David depuis Afrique du Sud Daniel Mangala plutôt David on ko kotanga be poani yo réalisateur na ngai a mo kotanga be poani no sans effet Daniel Mangala depuis Afrique du Sud bambote na bino bana Congo Suisse nyo bambote na bino ya trop bo compter ko s'abonner bozala jamais déci boyebi na sukati prière na biso na bino po ebate la rabino to kutana à la prochaine na sala nga moto sa mbale hein yo bando sa prière nzambe na pesi yo merci ndengo bandaki na biso pe succès na biso eleko zoka musanga nzambe na kena poto na moni mwana mwasi azo présenter baninga na ye ba copinage na ye aye a présenter mes amis voici mon copain yoka baninga réponse na bango oh il est très mignon il est si gentil en tout cas il a trouvé un bon copain na ye awa na kati ya Kinshasa précisément kaka na biso awa na yolo na avenue du stade mwana mwasi azo présenter baninga na ye mobali ya sika yoka réponse na bango ma copine tokomela wapi est-ce tokolia poulet mayo asala kanini est-ce que zana mutuka tala makambo nzambe pona nini chabiso différent na ba comportement ya bashi ya poto na zongi na fulisi tangu na kendaka na Cape Town mwasi ya mundele na mobala mundele soki bangi balala baza ko tsa harmonie na kacha bolingo na bango bacha mingongo ya banyama na kacha bolingo na bango okomona mwasi to mobali tangu lingaka nga mishala la bi chérie je t'aime beaucoup bon dodo I love you na suka mobali che wo moi si pas ici na tarungu na ye na suka na yalo bike moi aussi pareillement je t'aime beaucoup miaou mais awa
biso na Kinshasa précisément na Seremba obisika ba porte kanga magana pasi o mona mobile azo bana manako Marie kinzi esho kanga ki porte wana lelo soki o meki ko matisela nga makolo na ko bamba yo makolo na dibaye ya mbetu moi si pas que c'est meka lelo ko na buta lelo ba ko yeba biso soko meki nzambe ya wana ngaki natalisa yo o meka ko changer ba comportement na biso vraiment ba congolais to changer na karato yeba kama douche zalaka pona ba mpuku lelo bana mibali ba komi ko linga ma douche ko leka mpuku na karato yeba ka mabele zalaka pona ba bébé lelo ba papa ba komi ko linga ngo ko leka vraiment na karato yeba ka ba soso zalaka pona banganga lelo bana basi ba komi kaka je vais les pouiller mayo je vais les pouler mayo amen. C'est la prière na yo ngara sisi yangai. What is la prière de délivrance?